Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Dès que ça n'a pas beauté pour les gens, c'est normal. Tant que Bakabi bisa na sidal, petit cernaï, abimaka na ex ya bibisia. Bibi sana ngazana comme na 4 masoko. Ndeni. Ako ma 4 masoko, zana expliquer bino ne bibisa komi. Ako na 4 masoko. Revolver. Revolver. Pistolet. Mundo qui mitraillette. Ntaka kitoko bongo. So bibisa ki mobile so ngabi mana sana ne ko boy. Ba kaka na mwasi boso ki mobile. Ana mwasi bo kake. Boba oweta ce sont les porte-parole de BBC. Faut pas tant ngoma bisa parce qu'elle est comme Michael Jackson. Obina mbali nange belé. Ngana banda yo osukisa. Tika kombo papa chéri, tika kombo ya Jimbe Piana. Oya kuta sa onge musique maison pour ça test sur ma podium. Tokina ya Sandra bineni. Papa chéri soka mateli danseuse. Ndenga lelaka mama Misambo. Taba niveau beaucoup. Maman Marie, maman Marie, maman Marie, comprends? Ba Betty, tant que comme kaka na nini, conséquence que vi. Tant que comme na niveau kaka ya BBC. Sandra bandi alobi ayende bali. Bango tout. Bandani tetu. Bango tout ba Kadi show. Bango tout ba Sandra, bango tout même si ya Bibi. Bango tout ba le bac. BBC bango tout ba et si j'ai la coupe ne papa chéri bimara ba danseuse. Oui. Ba de aller là quand. Suko ba maman Misambo, maman Marie, maman Misambo, te maman Marie, maman JB. Ngana zo kufa na ngaye, ngana zo kufa na ngaye. Sandra epora nzomambi nzomambo. Yo pede ko je maudit au nom de BBC. Au nom de BBC, Sandra, je te maudis. Au nom de BBC. Apona bamboli bana tobolo cerveau. Merci. Arasir pour le coffre tobolo zalate. Kefi muta beta muta kanga muta boma muta zalate. So enlever ngana enlever les bana yo. To yebi ngazali boma tika nga. Ngapi na liboma. Ngapi na liboma. Ngapi bacha. Ko fike biso moko tokota na bachamba ba président. Tokota ba chamba ba président. Tokoti pe na oyoki soif na yo. Oko bete président porte président azo kalala ki na yemon. Ok, pour côté président violé président. Les Sandra a raison. Ah, na raison. Il y a des badons qui ont la volonté naïe. Ne tu n'as pas pour faire abonné, pour dire voilà ma casse. Il y a la volonté naïe pour faire l'idée ta mambozo loba. Oh non non on est président soif. Président soif. Ta maman, ta la réputation moto so ba de si après de ko follow m'idée. Ça n'a pas boto monique âge et beto film. Merci. La wana nanda kwa jibe inane simwa ezaki ndako mo jiba linganga makasi ngapela ngeke makasi comprendre to chaka ba leader baza mibali na bisote so leader aleki aleka na so bi inane bo so ba so ba leader ba sa ba 10 ans baka famille nange yebaka po bazemi na ndoko zwa yebika so ba ko longola nga famille nange yebi premier zemi na galema so ba ko longola nga famille nange yebi deuxième zemi so ba ko longola nga famille nange yebi troisième zemi so ba ko longola nga famille nange yebi quatrième zemi et demi to ko yolo baka olongola ba zemi o sa idée personnalité ya leader mais on est déjà qui bon à kalati ba bois qui ça on n'est pas à confirmer on est à toucher laisser comprendre toucher laisser à qui bon mon boye ba toucher ba laisser parce que autant de zo ba autant de ko tambola ba parcours aye ona ayi ba bêtise ça kana Paris monde bon olobi ke nani sandaline understand abotela mobile ya mama cha mona kasi ke luka mambile be papa na moni na bimba chérie na moni na bimba papa na moni na bimba ko papa na bimba papa na moni il whisky continue ya luka tu makasi kwa mbodi araka araka bibi sana sana abetela bango na bambanda na bango tu bon bango basa fantika bibi na so na lobe na bango so tali bien bibi obina mbali nange belé ngana banda yo osukisa po loko yo siminga ko simba tembe bisia ozo finga na bota katena sana bota na yebiso na na poso bota siko na nga ile njo belé ta
je m'excuse, c'est bon la micho, donc il décide de zater, pardon, zater. Donc, non, quoi, papa, les papa, pour nous, quoi, maman, quoi, papa, baba, zoaka. Ma femme, mon père, maintenant, il y a un homme qui va nous sur un bassin. Si les gens ont collé, on va comme sur lui. Après, dit, au sein de moi, le lopé a quoi balle, le balle qui toque, bateau, ba sepeli. Mais, là, on a quoi talibala. Batu mobali na mobala mwana yo bokilo na yo sude to bengaka amoni botakala ya mama bokilo mwana na valeur na libala to ça mama consiste so ngaka non. Merci à le bon Dieu de tout puissant parce que tu as donné un bon moment avec Kevin Panda Lekechou et à Congo Liziba et merci à BBC Lopez Automatique et je te bénis là où tu es et ma famille Bokeli je salue mon patron Badega Schengen je te mets dans les mains de le Seigneur. Parce que Dieu, il va te bénir. Parce que toute la journée, tu passes là-bas. Kevin a débordé. Non, vas-y, ça, c'est votre... Ouais. Cabinet cosmétologique, docteur Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso, le quoi y a nyama, le quoi y a nkewa, le que c'est au bengando. Docteur Guilain le Bourgeois, azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, c'est quand t'es Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozuwa. Docteur Guilain le Bourgeois pour voir l'opposé. Pour vivre parce que pour les enfants on a besoin de place dans mon quoi. Pour finir. Ba bi benda beauté. Oni benda benda beauté. On dans la peau ya bébé. On ça vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Bah vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, les amis, à Congo, les Ibatizi, Balandi, Kevin et Panda, Lekechou, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Moupazi Samboya Solo, Batutu Oibolinga, Kevin et Panda, Lekechou, Botel Rabiso, Anakati, Congo, les Ibatizi, Bolinga, Moussa, surtout ma maman, Bako Sepela, Moussa, Nabiso, Bako Tala Motro, Yamwe Tinga, le Moa, Nabino, Elengue, Nabino, Miner, Nabino, Bébé, Bouchou, Nabino, Bébé Nabino, Kevin et Panda, Lekechou, et là on a mis un mot il y a danser parce que vous avez un phénomène à faire, il y a danser, vous avez circuler chaque jour, bah kita mata lelo, tu vois que la moko il y a danser, oh bah bien na combo il y a mamu muluba, oh il y a ningi sapé monde entier, oh il y a bina, bah tu vois bah sepela nae, bah tu vois bah telaye partout dans le monde entier, toujours on a passé merci surtout na ba mama tout, il y a monde entier, oh bolinganga, oh botel rabiso ah na katia Congo les Ibatizi au bolinga ba émission na biso ba vérité les deux saka likambo to kolobaka rien que tout mais to kolobaka rien que la vérité vérité nde lelo eza na kati ya Congo les Ibatizi wana moni na pesi Gastino Mangala bar 30 jeunes à Montréal na pesi mbote ba bosente chibola ski na pesi mbote babi ya Willy Mosheni na pesi mbote si ya Moulex Aigle Noir lui c'est mon papa c'est mauvais toujours na ba conseil na yo bon courage à toi mon vieux bon guérison à toi mon vieux si ya Moulex Aigle Noir est toujours dans les bons tu vas tika ngati na ba conseil pe Jean-Paul Oué de prix Londres na PCP na bosente Gisèle et Tati na PCP mbote Mama Versace na PCP mbote de prix Londres na PCP mbote lelo nazana mamuluba autre soirée parce que marambi belé et je pense que ça n'est pas bien pour mais non c'est ma soeur de konanga lemba na musenza zate parce que biso vraiment lemba tous sa famille vraiment ma musenza zate lelo nazana autre soirée la vérité moi mon phénomène bodanseuse nandé ezo circuler lelo na kati ya réseaux sociaux. Bonjour maman. Bonjour Kevin Panaleke Lekechou. Merci abonner les surtout ya Congo Liziba total rango pour parce que mon frère merci à Bisopé à mère Réveil Solution TV ya kumu ya papa yemoko BBC Lopez Automatique et ma patronne Badega Schengen 5 étoiles yemoko mon partenaire pour mon rodi qui est au Mokiarostine Janine Osonga balobi tozo parler neso et Gisèle Mamoto femme en espoir si babi yemoko ya nanga ya gérer kiaro et quand frère
Rodi Kekiaro, Mokiarostine, Balobi Moko, Tata Nishandoum, Abambote bien à Paris, et mon grande sœur chérie, Wifi Bokel, une thèse d'Amérique, et ma maman chérie, oh, Bota Mongli, bonne thèse d'Amérique, Azor Pem. Voilà, merci. Nous avons tout le retour. Nous avons comprendre que tout ce qu'on a danser, c'est na combo ya Mamoulouba. Mamoulouba, vous avez une émission, une émission plus na prière. Vous avez une émission Mamoulouba, il y a une Voici. Mamoulouba, tout la moi na prière, au sein de la prière pour les Arabes. Bon, tout va priera. Le bon Dieu, parce que après ce souffle de vie, autres gens ont l'élo. Merci. Ouais, Kevin. Tu vois la maison? N'a pas eu pour Emma. Problème. Emma, Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là. Emmanuel est au bel lieu. Oh, to bel lieu. Emmanuel est tango e koki. Oh, tango etana. Emmanuel mobile kitoko yawe. Ah, couste poulet la leli. Ah, Kevin, hein. Ça prière va te battre. Ouais, Zambie allo la le bon Dieu ou appelle soso fait de vie. La français pour quoi? Zambie non? Na ouais. La français. Natangi l'école Mukengeli. Parce que président de la République Papa Fatih Beton a tu ko bongo. La français c'est mieux. La français. Oui. Pour son graphin. Non, ça y est. Mon nonga moko mais ça va régler na mopé. Merci à le bon Dieu de tout puissant parce que tu as donné un bon moment avec Kevin Panda Lekechou et à Congo Liziba. Et merci à BBC Lopez Automatique et je te bénis là où tu es et ma famille Bokeli. Je salue mon patron Badega Schengen. Je te mets dans les mains de le Seigneur. Parce que Dieu, il va te bénir. Parce que toute la journée, tu passes là-bas. Kevin a débordé. Non, vas-y, ça c'est ouais. Merci, mon bon Dieu. Et j'ai béni tous les jaloux de BBC Européens Automatiques et à toutes les fans de BBC. Nous vous bénissons et à toutes mes fanatiques de merveilles parce que sont TV comme je suis la star Mamoulouba et Waranson Igoloa de Frémas de Jimapata Bakaye Mondongo, je te mets dans le nom du Seigneur de Jésus, dans le main du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toutes les frangins contre moi et Kevin sera ni le sans effet. Merci Seigneur ou merci. Amen. 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 Mamoulouba, prière non c'est bon, mais ça va y qui caraba partir malonga est important et commis. On tout sur la nano. Tu es bien Mamoulouba, aza danseuse, azala petit lobe soit bengue, mamabina kaka. Mamoulouba masse ya ba danseuse ebelé. Mamoulouba zali petite ya ba danseuse ebelé. Je sais pas d'abord, tout le monde sur non ma ozo les calés, le comme on a je vois que c'est un nom déjà BBC Lemba déjà. Tu es bien dans un monde un peu trop na ba fivette. Dans un monde un peu trop, vous avez c'est moi, vous avez nanina. Vous savez ba te belé. Il y a Sandra Lee notre colobati, na monde un peu vous sur la série moi boye. Je sais pas il y a quoi ezoleka entre ba yaya na bino na ba leki. Explique-nous d'abord et selon nous il y a groupe à WhatsApp ou BBC ou a créé canal. Ouais, tout d'abord, merci Kevin Panda et je salue mon master, mon kati, Abdou Mokabila depuis Belgique et mon grand frère chéri Blanchi Ilondo. Et Zala BBC a créé un groupe T. BBC a créé un groupe T. BBC a créé un groupe na bango ya Zebola. Zebola a créé un BBC. Bon, bah toi confondre BBC na BBC. BBC bakoti c'est des agamasa to kota ba groupe bakota na groupe ndeza ka beta kama solo baso na ba solo ka yana na ba mamno lo boyebi na ka di shokita bango tu ba mamno ba ka na lo ba vérité babanda ko so la ba vérité na bango ndeza ka na groupe ndeto betara ba vérité eza ba moment moko ba sentiment na bango ya groupe. Bon, quand le bandé va leader ba kushaka ba danseuse. Oh, non le bongo format frère. Pour cause on se bana groupe. Vous avez un groupe moko comme nango. Zebola.
baka bango tout Sandra Kadi Show Bichon Napata Bibi Mimi Manda Mama Cessé Nene Maba baka tout Anastar batutu groupe nango Zebola OK poto ba vérité basa groupe na bango e bana passer nango pe bien nde ba beta ma solo ba leader ba bimaka to be bande ba leader ezaka par groupe to ba sujet to bande ba leader ba la na biso o ate sujet to beta lo groupe le to beta so nde ba leader ba sara ba kushaka na ba danseuse bango ba lobi ndenge leader na bimaka na danseuse beta so neba lo ba da ba pour bango tout vérité pour le to bi kusse nani ya BBC ndé o ya mabe kutu parce que lo ba moi je suis porte-parole de BBC OK vas-y BBC Sana bandi, sana ligne, abandi ndenge, je m'excuse, vous m'excusez vraiment. Pour parce que tu fais ton loba, pour parce que eke mabe. Oui, c'est ça. Sana ligne ba bota bandi, ndenge, papa chéri, excuse papa, nde akushara bango. Zakande. Ba lobi ba betit. Ba kindenge ni. Ne voilà sana ba betit mama solo. Et comme tu as besoin non tokinan ya Sandra bineni papa chéri soka mateli danseuse ndenga lelaka mama misambo taba niveau beaucoup mama Marie comprendre ba beti donc comme kaka na nini conséquence kevi donc comme na niveau kaka ya BBC Sandra bandi alobi ayende bango tout banani bango tout ba Kadi Show bango tout ba Sandra bango tout même si ya Bibi bango tout ba le Bibi secret bango tout ba et si j'ai la coupe nde papa chéri bimara ba danseuse ba de aller là quand suko ba maman misambo maman Marie maman misambo te maman Marie maman JB ngana zo kufa na ngaye Sekata que pour toute la vérité, pour toi qui makambo to qui bien te. Beaucoup mo sali sur ba réputation ya ba leader. Comme te mabe na bango to comme ta tour ya BBC kaka lobby. Ya loba kini. BBC lobby gani kasi bomba ça na ba beauté alobaka que BBC bete musindo. Non. Alobaka ngo popo ebi que par exemple ngana ebi pété. Nde peut-être ya lobaka abaka pona papa chéri. Que abima na bibi. Ezarande esko BBC ba ya le rande. BBC ngala ebite ngalo kaka ba sande balobaka jusqu'au voix BBC batinela papa chéri ezaka niveau o BBC lobaka pour ce code que ta BBC ko bomba BBC lobaka na yema mukuta ka BBC ko chaboka ya basko ya tourner za kine ntango za okay tourner bi ka nde bolobi bongo ka nde pe ezalaka na bongo eleki ça dali na ba botazo limora bibi ba sona bibi na ba privé to ko dile to solution Yongo mona rasana ne ba beauté na ko ese elo moko comme vrai comme ma sœur to chaka ba leader baza mibali na bisote so leader aleka kana so bi ine ne bo so ba so ba leader ba sa ba 10 ans ba le bani eleka wana eleka pourquoi ka bo ya bino bozwa ke ngote bo tinda ki pa ba leader na te pourquoi bozwi kaka ya bibi bo tinda bo pandi pona nini eza groupe ya Zebola Bibi Sandra ko sabango bi nina za boye na regrette na BBC ka soki okoti saka na groupe te ngai BBC ka batu msuba nga so numéro na nga BBC ma potentiel numéro na nga azate e banda bongo ba gia rona soye qui jalousie et wuta à partir ya wana tant on parlait de sida BBC na sida sana ne ba boto betarali solo ke BBC na sida tant on ba sida soki par exemple que BBC betayo ba misinzo mibali wana se bakusha na yote bakusha pa BBC te bazwa voice ya BBC batindelango papa chéri jibe pena oza poeza ya BCBG poeza na biso tonike mingi après et kama mususu BBC ato ko faire passa passer ça moi juste non comprendre que c'est quoi yo bi que guerre bandana entre BBC na Sandra Lina parce que la banda so déjà banda de ko sulula des tokuta na groupe to so ba numéro to mo so na ba Anya Star bango so ba bango ba banda de sujet na bango mo de za sujet na groupe Berige Anya BBC bango tout bali moko kasiti musinjo ba bisana na ba bota lobaka yango bala on nani alobaka papa chéri
tout ça clair tant on va dire on sali dia tant on va que on va baser mais on sali dia personnalité ya leader ngana ko pas boy Kevin nako na mwasi pe ya mabete ya kitoko ya so na bino mobali nga mwasi fanya ka soni kena ba publicité mobali wana baza ba leader oyo bana bango toza biso tout bana babaleki biso mais ça na ba beauté on soko age za menacé ezo menacé yo mais pourquoi besoin kaka ya bibi botindela papa chéri po ina bibi bobo sani bino surtout na zebule mambonoki koloba pourquoi ka ya muninga asala bino nini Kevin a koka maite pardon so baksinanga c'est pas tinanga tant ko pardon bana ya nga koka maite mai na mona wesanga légère et bana bongo tomona rankino esalama sana ne mabote pour parce que bibi c'est là le quartier latin à maison mère sana mabote no finge déjà alors na sida pas finge en Londres 2004 si normalement on va dans sida tout le monde mon père est en sida non tout ça va vérité donc il dépend bien bon excusez moi vraiment mes fanatiques et ba leader vraiment tout le ba oyo makambo zo s'est passé bon ba misu ba comprendre té sida ba le ba rapport popo BBC abimana héritier botana bien pour ba to ba héritier dans sida so héritier dans sida bango tout bon ça ni ba kufa en 2004 BBC maison mère to beti sous sol héritier botana be ba le ba dans sida moi muto so yebi. C'est mon vieux grand frère propre, je t'aime beaucoup, je l'aime vraiment. Après, héritier on sort dans le sida, hein? Sérieux. Bah tout bazani. Ata 5000 personnes ba peine sida. Ceux qui ba bien héritier on a sida solo. Bon bandi ko finga bibi pour à partir hein héritier. Ce que bibi a ça peso baté. Après qu'ils invité. Ce que so bibi c'est même papa chéri. C'est ça le ba beauté au tiaka zuwa pour papa chéri. C'est que posa ni na sida. Ce que le bibi Kofi Olomide bobino bo viola Kofi bo sala ka boyo c'est que Kofi azana sida ça ne ba boto na sida bibi ça pas ni na sida c'est que toza biso tout nous toza corrompre pour parce que so bi ba leader ba bimana ba danseuse bo viola ba danseuse c'est que bango tout ba danseuse ba leader ba sani ba bimana bango après dire na kolo ba Kevin personnalité ya batu o tout lo ba nga mo sala nga passe na le regretter merci peu comme pas Igor le roi de la forêt pour parce que ngana ko bima pela leader to so pela bima na ba leader oui ba leader ba zoyote na ko sio ba leader ba mama tout yo karaté moi qui on so que on est bibi ça yo leader azote na ko sio moi ça qui toko bo ba leader azote na parce que zo travail ba mona ote na mona ngate so ba ko sio leader ni so bima ne oto yebi te na ko tanga ba leader te pour na ba réputation ba leader pour na réputation pe nga mais après so zala ko mapena leader na lobi na ngate le mal leader mais pour la réputation nanga to lo biloba ba Kevin bo ba te ke lobby na biso et porter sonine nga botit na mona nga so 2 ans grâce là so lobby mwana nga so mona ke mama na nga ya lobby abimana leader wana réputation ya famille nanga réputation ya mwana nga un jour ko ba atana za ensuite ba maman na sala bo non nani mamuluba le ba traiter BBC a songi hypocrite à propos apanza mato mamba batu ayaka ebite muto fingo ebite lo muto fingo ebite muto finga yo yango Kevin ya bisio na lo bango na mabe bibisia na ebisa yo bibika za mba dezo nyoso bika ya mona mabe na ebiso Kevin je mata parler na lo barna bibisia pona mbongo te pona nindi na yebi o asala mingi même si bazo basongi atonga nani bibisia na zana abetela bango na bambanda na bango tu. Bon, bango basa fantika bibi. Na so ne lobe na bango so tali bien. Bibi. Bibi sa bete la bango na bambana na bango so basaka mo abete mo non loba li na mondele motema papi ka kol se bondo. Se kutula. Am na loba. Babi ke mulu ba vérité. Disais maman tout ça babi ke ba vérité. Couche de plaît bi ke maman ba vérité. Bibi sa bete bango bambana. Akana ala terrain mi bal na bango. Ay t'es belle bonté songi ya popo nini biso tout ba danser to za kaba songi na ba o ba s'appelle lelo ya musique to tonga naka so ko poni bibi sa boko songo sujet comme le quoi ni mandala la moko boya ya mama tembe ba mo chako bolo kwa bébé la piloli pour nini bo mi tema mabe so bolinga ka te poni succès oh
na ndenge ya mabete na ba danseuse ba tika ko bina ba sena biso ba zina ba mieti shege ba yana biso ba Rosette ba sena biso nani ouais ba te belé tu vois ba danseuse wa tika ba on a subi bisa na musique sika na bisa na passer si bembo ba ebike tous les danseuses va faire tika BBC. Pourquoi faire tika BBC? À côté on a bitumba BBC est beaucoup ton tout au moins on a bando Kevin et muta ça ibo tant to le bien tout ça neni mais oui ça les associons oui va traiter à solo à ce que la ranzo ton est bien té zote les balles à mobile à fixité et quoi nini na lobaki na samba na bien abi va neka ba kacher ba pasha ya kwa mitin dès ça ne va botter pour ils ont c'est normal to ba ka BBC na sida petit sernaï abimaka na ex ya BBC ndenani wazo oh na bon clear ba tutu ba yebi ke mission mambo so ebanda pona ngai ba banda boy Kevin to lo ba pidan za ta bonga na bien mais ote Kevin ba banda ndeni nga na vanda na yoka ba voice o ya BBC atindela sana ne ba bote po so lo ga déjà atindelia Sandra ozama salanga mobana wa fifa ne azobima na petit sec na yo fo asa nini atika mobana ngo na le bon clair c'est Arxi de Paris vous comprenez il faut asa nini Arxi de Paris il faut asa nini atika bozu ba voice ya bibi bozu bo pandi pandango pa batu boko tona nini YouTube na le bon Dieu m'a parlé tant que moninga a signalé yo si on pandi pa badinga même ba langa ya bo papa bana na papa ba te ça de tika na ko sa mbali na to chéri obi ça ko kumisa na chéri na nga chéri ouais to ya sima OK wana bibi nga moko da sabo ya bibi sika zali ay ba mamu baleki na nga ba bien po parce que nga bibi non akazanga mamu oyebi vie Arxi asalaka pourquoi oyebi sanga tinga ba bibi bolunga batu nga na kota kate nangaki yo mo comprendre sala oyeba mobali o asala ni ndenge azalaka sana nemba bota zo voice ya bibi o atindela ye apanzango atindango pa source de guerre source de guerre atindela ngo fifiette ba ko so maman na nini YouTube comment maman ba na ngana ye na télé na lo bango sota na cours de corps parce na comment ko travailler na bandi siko ekoloba ndenge Arxi de Paris oza mutema mabe na ba danseuse oza mutema pourquoi moninga atindeli bino force pourquoi boko tsango na internet ba mo guerre banda wana ba mo ko fifiette abanda ngaya pona Sandra yaza lo go langiti ya ola ba ya ngapona sana o mamutu likamno zaki wana kati po yemo sona banga no mamu abike petona ngasi na ndenga Kongo pe na ngasi ke mamu maboko de taliote yoko muka bibi sanga bi sope atambo kino na kipele kino na apele kino robe ngape muka na yo e banda nde bongo ndo moni fife ta sala émission pata na mabeti abana ko finga nga na BBC ngape na ko kan mnote po finga nga na mona mesa ya mesa nga libelite ndenga na finga pe Sandra lina na finga na fifiette dia e bandaka wana eleki BBC a tu coopère de lipasana Pasteur Samuel babandi basoki ba voice eza Kevin tokocha Fifette a segui BBC ba me connaître ya za musika courage ya wana Fifette eleki apona mita muke Fifette akomo finga pardon ça kanini Janine Osonga donc Fifette elanga batu na émission ba commencer nga pa nani Odile Manzaka Janine Osonga da sa ki voice abi Fifette yo ba ko beta mamu pourquoi yo beta mamu eli mamu batu ebele na ko panza ba voice oyo sani ni ofinga batu tonga batu pana nga Janine voice ameza oui eza toyoka oui photo yoka ngo j'entends toyoka ba voice et tozonga juste après ba vérité ouais c'est bien moi Janine Osonga quoi kandiza na lobby Fifette makasi za mwasa makasi olingi rando na moninga to beta mamu ndoloba wana fa ko luka mamu affronter mamu yo moko okomemela mamu batu te yo apombati yo amuta makasi okobeta mamu lokwa mwana yo bota
obete makasi nde olobaka nde okanisaka moko memeli 10 personnes te mpo kebundisa mamu non na minute wana oloba no ebele te parce que naza na problème nauti operdre maman na nga naozela 40 jours na ekoka oza décide oza vraiment décide yango mpena na ngai naloba no mais faut s'apprêter déjà mpo ezoyinda yo soki oza na bavoice fongola bavoice nyonso nga natindelaki mpo oyo mpo otindela nga oyo ofinga bato mpa na nga oyo otonga bato mpa na nga nga mpe naobimisa bavoice wana comme ça kake ebetaka moto aboma moninga azadi kotela ngai atinda bamamulu batinda bapetiana oyo bakata epota na quartier na te so abota na nokone atinda banina bango bafinga ngai bafinga yoka yaya bowela nini yango nini yango esila te yaya ba vérité toki bavosa tozi vosa jani ndazolobake alobeli fivete c'est de préférence est na bavosa nduzi toyoka nyonso mamu mpo tocontinue te bafanati fo bakopona mamu nyonso mpo bato balinga bibisa te ebanda apopo ntango fifete ayelanga bato babundisanga nde fifete ayebisaki nakobimisa baseke na yo oyo ofinga bato mpona otonga totoka bavosi nyonso badansesi wana ba vérité kotela ngai atinda bamamulu batinda bapetiana oyo bakata epota na quartier na te so abota na nokone atinda banina bango bafinga ngai bafinganga mabe esalanga shak na motema apres apesanga mbote kotela ngai ngai akotelaka yo ngai alobela makambo na yo ngai asamaka na kokotela ngai yo okotela moto aboyaka o abaka yo eza peti na ye te aya bapeti na ye kotela ngai yaya bowela nini yango esila te yaya bowelana nango nini esila te bayananga naoka soni na okotela nani na otika nani ezalaka te yaya bowela nini bowela mi bayananga bowela nini eloko nini esila te moninga otindelo bavoice balingi problème te osenga bapardon etu yo kotinda mwana na monoko monene tafinga bibisia eza lokwa baotinda mwana mo boyafinga yo mwana mo babina nete ayebana te ano ye ana mokolo na bino bobosana teke fivete ya mokolo na bino siko ya samba na novandiana baotinda mwana mo baofinga yo ayebana te tobenge mwana po aza na eloko te na bavi oyo se tosali ngana aleka na poto yo kutukoloba te bapoto betazini okenda toswananga bato bakenda bapoto sikoyo kama mwana mo baotinda finga sambra lini na babote nga pusi sikoyo desika na zala eske na opermettre yango nga na opermettre yango te jamambo nde ezokendela batika bitumba na wana bibisa moto akota te oyo okota mpenza tuka toza wana mpenza biso tu nga nayebisi bango bibisa na samba babamasa babeba mamu na bango mais oyo okota makambo wana na ndeka na omonela nga mpenza alo la bouche autorisée nakolata kalasa na sute totia tolata na babate mpe nga na ya kongo na futi biye mpona makambo alire ekendela eza sorte du respect tu aya samba ali na babote ya nanga yo aya na nga yebi nde tokotiaka makambo na bibisa nga puisi na okokota ngo te mais esala soni c'est la honte bowela nini bobomana nini mwana mare ta nde bibisa osola na yo asoda amaîtresse aguerrieuse mais taka aomitya na se boyebi comportement na ye bowela nini famille yango kaka yango oyo famille mosusu eza te mwana mo yama boye banda nga de guerre okenda ta chine te akenda chine eza eloko kutu te akende poto ye mwana mbongo ne azongi nasila pere kutu mwana mokake poto na mbongo na ye azongi basimo basala bakarata na congo bokendaka braza na poeno ya sanga komosanga na bata bongo eloi nango boolandela bango kadelo to elamba yo mona odona sanga na bakote dona lata kala la cha plante kala 5h du matin olenga nini ngelo ke pesa ngaka kanda batu o bana sese ba okota batu wana ndenga na oprecisa bango nde batu wana makambo ya ona masalonga na okota te me ane esopa bowela mobali soni mobali ngo bozala na bango kati lelo soni mobali ngo mabede ya boya ya batu kala mbatu wabita kama sona eza ridicule ya soni nga ndi bitumela no babuna ngo bine meti na suka mtakota te me ba oba okota nde ça m'est égal après zo yinda moto epela nga se mtafingi sama nina babota omona nga plus de plus no ya mabe ofingi lindo fingi bibisa omona nga ba mo bakenda poto te babima te babina te nduta banana mutu tina nzali soko tina mamabia ta nduta nzambe kongo ngo ebeba bato bawaki epoto te me yoka munoko bato bawaki epoto te me yoka munoko vrai chéri fasciné vena poto visa biyaki azongi toketikala kuna bavanti
mentir. On continue à mentir, mais la saleté va beauté. Yo a musicienne. Faut pas de la musique, nous va clip, nous va comme non, va comportement. Oh, bah là, bah bando, qui va faire sur le CV. Mais bah yo capé, bah on peut aller bazana. Ne bah on coach, on a besoin yo ya, on a la linga mingi, bah on coach on a besoin bah. On peut bah na ngasi na mata na yo, pour ma kamo ya songolo pakala. Allô oui. Bonnie, ça va ouais. Oh Bibicia. Ça n'a pas beauté. Voilà. En tout cas, la salle voice oyo. En tout cas, bateau nous sommes en train de partager. Et puis comme c'est la Yassa, Sandra Lina va beauté. Yassa, Sandra Lina va beauté. La personne du Sumbote. Au moins une beauté yo une émission, la personne du Sumbote. La personne du Sumbote makasi. Na motema na yo, na conscience na yo, obi ke bibisa mwana mabete. Oyebi. Yasa. Obi na mwanda musique masolo zo bete la permission. Monsindo. En tout cas, elle yoza kananga, ozana enanga tilelo. To yasa to bageti to sola. To bono sola, obi nganga ba poto to oseka, ozana enanga. Na ibate. Mina ibate yasa. Next, buzo banyo se outil pour na BBC azo ki ide ya osala groupe ko sangisa ba danseuse ba ex danseuse BBC ka ba na condamné ote ya limbisanga ben côté mususu n'appelle monsieur côté la bateau. Alors de guerre, oh pardon s'il te plaît, s'il te plaît. So na ke lombe la tindi ba voice la bloquer ngate la tika ngabongo na yema kuti na mutu na ngala za boya bibishi na go ma te fie na za na contacte na yebite so razao azalati yebite so resiste ka moi yebite azala malanda ngulu mutu kwelise azanga ko sala c'est ça makasi apesa. Oui, Fivek, dans mon place aux raison les kima et kati. Raison les kima et kati. Donc, c'est bon que c'est réseau rappelé alors. Et biche, bonjour. Voilà mes habits. Voilà mes habits parce que même Michel biche. Parce que ça Janine. Parce que ça vraiment Janine. Parce que ça Janine ya bibiche. Parce que ça y est vraiment. Nana tana été. Na yebi été. Au moins une voice oyo kati ye mtatindeli ngamo. Donc ce qui ma voice na yo ya buzoba oyo kikala ba discussion makambo asi oele kaki ebimi ye baka eza fiyo na Janine pekisa Janine ya bibishi pekisa Janine on a poto iso nyonso toluka to ya poto tokakisa bambongo eko na poto yo za mukanda ye même pas des même pas une année aluka moyen azwa mukanda ya bibishi oza gontier je te respecte beaucoup pekisa Janine ya bibishi pekisa ye makambo na ngai etali ete soki aza na kid oloba na nga te ata na poto na ero nana ata na ete parce que ayebani te moto ayebi aza te soki alingi misala Janine osonga tanke artiste amiluka amicree afongola ata site asala ero ngai ye ata lobi bana lotie soya ayoka so nake lombe la tindi ba voice fala bloquer ngate fala tika te bibishi na lobi na sens que pour yum datinde na voice comprends ya. Oui Fivek, dans mon place aux raison les kima te bibishi na lobi na sens que. Oui, allô Fivek, Boni santé à la mon place ko moi am tazaki na téléphone. Kala mukula nga nyoso ngo. Dame, zela. Ngana sa inchi kimi. Nina mosu na Janine. Ba vérité. Pour l'interview, c'est bon. Dieu, Fivette à lobby, BBC à lobby, Janine à lobby. Monte que essa complication biso dete tout lingana no Jonathan cela biso na no poto yebi Sandra
alobaki bazali paraît tout soki toki BBC bazaka moso mobali na Nina Vambo. Est-ce que c'est vrai tu as le quota? Ouais, tout d'abord, Pam Stimos, je te salue. Grâce Stimos, bijou de Mos, ma maman. Ni naza petit à Bibi, quoi, on rappelle naza petit à BBC. BBC a tiré comme ça qu'il est lesbienne na ni nate. En fait, ceux qui sont lesbiennes, alors que les lesbiennes ne sont pas lesbiennes. En fait, non, c'est le lot. Oh, bande ça sur émission. Na combat Bibi, na combat maman, bossa 150 000 émissions. Et ça, c'est bien parce que bossa. Ba utiliser ba manipuler bino pour parce que ma kamo tout est bani ni nazaki nonté siko bip cette maza Michael Jackson ya tous les danseuses azo peser ma kasa za kilo siko ba kokana nté ba ezanini bip ça bloqué ne bango tout pour parce que amoni bozo compliqué allez ça y est Nina bien allez ça eza pour mi te biso to laisser batut biso bon na ye ma monyo c'est bon akanisa ta bolamu ya bibi moko a bibi azama ta ko solo ah ya mona kyango. C'est normal. Non, Bibi ça c'est ça que lesbienne a été. On a le bango ni na za concept moi to ko concept ni na za belle fille ala mo qui toko. Yaka tu to ko concept na ko kosa siko. Abi to YouTube. Na wiki mama ko yabi azan nani. Ngana za mutu parce que moi je suis star. Ngana star o lo batamba tambona na veni na oti. Mo batu bozo bela mamuluba. Ngana sali musique ya buzo bate. Parce que moi je respecte d'abord ma famille. Et mon mari. Mon côté, Nina, à vrai dire, au sein de moi, le lopé a koba le libala qui toko batu ba sepeli. Mais là où moi na kota libala batu ba mobali na mobala moi na yo bokilo na yo de to bengaka amoni botakala ya mama bokilo. Moi na za valeur na libala. Toto ça mama conseil c'est ngaka non. Là que tu nali apa mute ba mona nga banda na bangote ba mona nga ba na bangote pena c'est la vérité oyo to sala o deli o eleka mais nga esino de bosolo ni na tanga makambo te ba kotisi na makambo po ba ko finga bibite te ma na kotisi o tous o Sandra bango tu basanga bo obe baya bo sanga ko salelo côté Yuzu finga le Sandra zaki mukala Sandra lina ko le lokuta o senga émission pe 40 ezaka maleo lokuta yekuta na déranger nga jour na sa émission na papi kaka c'est bondo na sa c'est maleo ba star na benga kievo no sa ni maleo sa ndezalaka mais na kino ezaki pour me échanger ki mais faut moi na tanga merde na téléphone ni no ba nzombo sa na le blog la mama nini tout ouais en fait ngada tama na yebi bango no so tunde bazali en fait BBC c'est Instagram so ta baline ba Jennifer Lopez c'est BBC qui si réellement totalement amené sur le BBC qui baoela ki bombande za na kati ki bombande za na ngote eza le problème balingaka BBC te balinga BBC te pour na parce que aza chansard ndeti ni chansard parce que na poto te po ba danser so ba kimi il il passe na kufa rata ko yakinta oh baza baluba baza mapasa makomo BBC yaki na kisasa bayebi ayaki kinte bayebi yango te po ekomaka boka bakabola bino po bakuti me koma bongo mais biso tellement to samela nza beto bible BBC aboyaki po ba pasteur ba bien ko yate po boza ba mapasa ba koko 500 000 loko moko boye ba tia to so loko moko boye simba te ko yate BBC bientôt là so maman faut BBC ça qui ça bon préparer po boye bien tu peux pas aller voir dans ça non qu'on lever bah c'est BBC voilà toi dans image Montréal ça dans sur BBC et à Rosaline et tout son juste après ba vérité liboma na sala zimuta normal na sala nyangote to yebi na sala liboma tika ngapo na bamboli bango na tobolo cerveau merci ba vérité tout na sanda na biso ki le ki na ko bete o sema ko bete libana ona le kana age on na tana sa bino sanda ni na maboto je mina sa e boko bona re ça na boto na sana ada perdant na vie pardon pour parce que nous sur la vie na ya mona ka mobile na vie ne papa chéri buta papa chéri a ko che kate pour beauté ça non te ça na beauté pena vraiment yo bibi bien koza mpate bibi bina ba l'opéra ça on l'opéra le que tu bakasa ki takata matata na préféré ya zambo tana Virginie l'opéra matata ki takate ezara sika mo ah na cette fois ça na ba beauté na ki figurante
azaki figurante ya ba danseuse te mataki mo elonga kito mais est-ce que elonga yango drogue tiki booking rien à voir diamba nga babeta nga te likofe tobolo ezalaka te leka so bango mbele fois likofe tobolo ezalaka te so okangisi nga na osibi pleine mais na obima solo na obima yeba retour ezala mabe ngaba o sana ne babote za aza film moko boye nayebi te ya moko bi Alexa age BBC a BTT bayebi ke des BBC ki sasa aluka bona ndako beta bona ndako na bango BBC ça danser moko te ke abimi to par exemple drumer moko boye adoko beta pa fali pour pakala abimaka na ye ou babima na mona bibi esimba te bibi ça afia na te il faut to téléphone obana oh là les bangs les yeux qu'est-ce que c'est na GB ou nani tenga na kwa de obi de guerre boni de guerre ah ouais bambote vous allez bien obi vous allez bien si côté encore ba toza bien parce que lobby na zaki na ndaku na vandi bu support na moni René Abir ayaki na ndaku esenga pasi tozaka bato on a le bango miso bosala botina ta 5000 personnes ba finga bibi muto répondre bino azadi esenga pasi René Abir aye bayaki na gong o toto sala émission uluba to sala émission toto finga yo na BBC nga signé contrat il y a 2 semaines j'avais appelé ça que $30 à démarrer on a bibi ngabi et on pourra mettre quoi bino bato ya YouTube on a tindi bato sois de guerre atindi René Abir nazana nyoso au moins que tant bon manipuler bato nyoso ya babandi ko finga bibi na émission ngana zuba au moins kana regretter la René kaka kei ba vidéo ça ni yelinga de babandi ko finga bibi. Mais merci à René Abir parce que Moutou ne sert à vraiment pas comme ça de vérité. Mais c'est pas bien. Tant to lingano to guerre en osco mobile na ibin azan mobile na bioté. Asa afoye na ye. Bo pesa penda 5000 personnes pour me répondre mais il y a pas danseuse congolaise. On a le bon temps boy on ko dem taïla. Edena. Wa bugana ke. Hede na mamu ke mutasa sisel soko bo finga succès. Bofinga makomike to boite uolo nu e bata stibinga bola naka na dia zana 4 ko chano iko masoma linda ma bibi zana 4 portes ba vérité bibi sanenga zana comme na 4 masoko ndeni ako ma 4 masoko zana expliquer bino ne bibi sakomi ako na 4 masoko revolver pistolet mundu qui mitraillette ba vérité on ça venait de finga gaza matako ma ve intaka kitoko bongo so bibi saki mobile so ngabi mana sana ne ko boy ba kaka na mwasi boso ri mobile ana mwasi bo kake boba ometa ce sont les porte-parole de BBC faut pas tant ngoma bisa parce que elle est comme Michael Jackson bo telo makambo te pour bobina ka sute bo ça solo te tuna bango sikoyo pourquoi bazo kaka ya bibi balekisa ngo na YouTube yo bina na zo ya yo ma yanga oh ya star tiba so balobaka te balobaka te ngate za les dans ça waka sona boka mamuluba il faut pas oublier il faut le coca c'est la mono comme dans son mamuluba mon atanga côté mon papa wemba c'est que na danseuse on a préféré ba yebi te bango ba sa ba danseuse biso pe ba to ba danseuse to te matin ba victoire to te matin ba arrêt na onda na ka sir pour le confort bezala te Kefi muta beta muta kanga muta boma muta salate so kan lever ngana ko lever de bana yo ngapi na libomas ngapi bacha ngapi ako sardine muto salate nga yo nduku sa si ça va tant coucher na maison mère aussi là te couche pour c'est mon cher to rata poto na couche de poulet ngana soko tuli batutu mamuli ba pointe na ambassade de Belgique ça ambassade de France peut sanga visa na yo bate communication et salama c'est tout na rata poto teke pour na waka tikanga za communication et salama. Oh, ma pata maman c'est déjà ma pata benga ambassade moi na ko tikala te oh to lo ba vérité mondongo ayi mamno lo bato kata on a mondongo Zénith de Paris oh kuste pas c'est ma sœur bon moi te que so le la kuste pour le côté là aga de la te au moins te que
Au nom de Bibicia, Sandra, je te maudis. Au nom de Bibicia. Oh. L'idée va s'amener. Pour ça qu'il boutait moi bien comme on l'a tabango et ma cassibo. So lui qui boutait n'enga molu je te comment on fait enfin bon. Oh, tika comme papa chéri, tika comme ya, jimbe piano. O écoute ça on est musique à maison pour ça test sur ma podium. O lo bango. Il est ça. Oui, allo bango. À ça test sur ma podium. Ba koko ozote to bongi sana Anastar, c'est belle fille. Yo ofinga sana lile mabote lelo Anastar ofinga Anastar ana na makambo pesa makambo pena yo sana lina uzate bon olobi ke nani sana lina Anastar abotela mobali ya mama cha mwana kasi yo ke luka mambile be ata mise mo atiko choka te lo sakana kana yo yo ko sa o mise mo ko ya chaka de base na mo sine kosi ba minute mise ngale to binde de ba beta porte ko ni ko de mahemba ko et quand on veut ça dans camp tu vois ce qu'on me disait mise biso so ke na njamo to ke na pa wuli musheni to ko tole to pa papa so beda chou na boko baka chichi bola ngana lia te ka lege chou alia on est parce que est-ce il comment les amis ba leader ba sakana ba danseuse il peut arriver là maintenant leader non au moins li ba leader sakana danseuse biso da sene to provoquer pe ba leader les sandalo ba na raison ana raison te yende ba doko na na volonté na ye ndeti nga so provoquer leader abonné bo leader wala nga makasi yeza ka volonté na ya provoquer leader ta mambo zoloba ta mambo tala réputation mutu ozo ba ndeti après da ko follow mide sana na boto monique âge et beto film que papa ka boudouale ça basalo de défense merci Mamoulouba merci tout ça nous lelo est-ce que Mamoulouba va se bien comme kilo va se bien bande au boté est-ce que c'est réellement na leki sana le maboté banati na atana boti bo ndanga madaki dasa di boso nanga na bukana nanga la busika na leki kana bito to comparer tu na ya sana bina keto zonga ba vérité Papa na moni na bimba chéri na moni na bimba papa na moni na bimba ko papa na bimba papa na moni il whisky continue ba vérité ya luketu makasi kwa mbodi bon tout ce que maman ysko to tout là ce que maman D'accord. Il m'a bête ba dino lo ba kino lo pour moi ga sila te Araka. Mamu muluba mamu muluba bayo kozali bomu nene kozali bomu mabe na préféré bayo kozali bomu mabe na préféré na bota me na nduta o wapi mo la uza nduta na ti le ko bité uza nduta na réputation basomba raté o za pour la famille na respecter famille na OK tu rende mote merci to bina suka message na bato tout o balingaka yo message nanga za kaka bato tout on soit ba pour la BBC c'est faux archi faux balingaka de BBC te vraiment merci à ba abonné tu ya Kevin Panda Congo Ziba TV mais bato ngaka yo pane ba bia Kevin a sare mission mo ba mbaka film mo ba baka Zibe zaraete merci Pams Dimosi moi si ya pembe balobi yemoko grâce Dimosi bambote berit Dimosi et mon partenaire pour faire mon rodé quelqu'un au hasard moi c'est faux à un mobile moi c'est faux à fais sans toi moto merci na bino tout olinga Congo Libative olinga Jonathan Dario na sima caméra olinga vraiment équipe nationale maman ça bogara Jonathan Dario alors là fina biso ya joueur onani Cédric Bakam Cédric Bakam c'est pour la rana mon la boga magasi mais na so on va jouer à génération na Dark Kabangu babi mais avec qui ça na ngabe Congo Congo nani
Kabongo Kasongo. Il est tellement On a mon fait dans Mamoro. Dieu merci Mboka ni motema Marlem Tessia. Ah bon, non, je jure la génération nanga. C'est le biso toi bata kala. Dieu merci Mboka ni Marlem Tessia. Il y a 13 ans pour tu ya gaga. Il y a tout. Merci aussi à Innocent, Babito voter Innocent, Biti Award pour l'artiste Nabiso Congolais, tout voter Innocent parce que nous avons posé le trophée et la Biso. Ce qui est important et ça va très bien. Merci à toi aussi, ma soeur et maman Moloba. Nabiso, c'est vraiment la famille. On est là bientôt, la télé-réalité avec Maman Moloba et Gozalabia. Et toi aussi, Jonathan Dario, ya Willy Moucheni, Chichichi Bola, ya Yvette Elisiki, Niki Midaj. Oh, nous avons la poste de Kanakati, ya Congo les Ibativi, surtout va danser sur ya Kala, ya Sika, Benga Biso, Tokochelo, place au Kolba, Sengeli, Oloba. Merci tout le monde, Mbalasima. Bisous, bye. Bisous. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.